binga oba nziba valise autre ya ozongo na tangeli pe donzi na ndako likolo autre ya valise ne to soli pe te dote ana kini abenga l'autre genre masenga na kini alors Carine te junior na kini na yo se blue na nganet so ngala na pe ko linga ko bandumisa ba valise na kitaka déjà na biro zoka dondi olandilanga ngapi kidiba na zi telefoni ukango dondi na kina sina ki ukanga biro ka liste ton téléphone nakomi non mais là on a besoin de partager connexion liste ton téléphone na tine le téléphone on a quitté na liste linga donc j'avais pas ça yo mika ko rappeler Patricia na kini pardon pour na bigi na tango boindo bimaki osomba mika ko rappeler bani asomba glacière te pour na baki asomba glacière pas chambre ko na glacière pour wata yana o mais ici mais surtout pour wata ni momema ba glacière te do asomba ni glacière te so ya sombi bakisa na apesa janvier bacha yango na nini na Lambert de Paris apesa janvier bambala na Lambert de Paris. Mami mi na ebisa ke ya zana ndumba samedi na tonga zo voyager nzambe aondi mapona soni lobi ozala te lobi erto sola na au kanga de ebisaka au voyager lobi kande bonsoir mami ndengo kende western na mami mi profito zwelanga ko ndenga sasa sacrifice osombelanga yeso voyager na kanga ndaku na ye. S'il te plaît, ndengo keka western yebisa ta place western iza aoya na yo apesa o après on envoyer les sous-soutés azonga ki de ce turki ok ba kindumba ni pardon ba voice to tindele auto tindelanga mami pardon ezangai nange kuna tindele voice ten nazaki na musala mami gaela benginga Mamimi, pardon. Pour ça, la bonté, parce que moi, na bandi carrière sika, ils ont collé sa réputation, moi, Gaël boya kozala na relation na Carine na façon nyonso na bonde la Gaël na chaka Gaël na relation na Carine ezaka juste pour na promotion na zena musala Gaël a binga sanga ser au monitorat buzobo kotisenga au monitorat glissant au kotisenga mamimi s'il te plaît pour na bolingo nzambe na bonde le mamimi pardon voice sur au tindi ba voice tindaka voice au tindi wana ekoki mamimi pardon ko baksa su ba voice ya Gaël te Gaël na bengi ngai na zai kuna musala mwena solizate bisanga ser na yebi ndeni Gaël banda boyo na contact na Carine na yebi ndeni na zwata aussi puis na yebi ndeni mamimi pardon s'il te plaît atapona ngana singi pardon bilema mimi mwana siliki Gaël a siliki na ndenge mo impossible na yebi si non en fait pour Gaël na Carine ngana kama Gaël na Carine c'est juste promotion Gaël na Carine parce que là moi c'est na mobilité mamimi pour nous ça la bon attaque to ranking yango ataso peni na bondeli na koti maramo na Carine juste pour na Gaël soko ki kotika na no bim ochana Gaël alikar ya makambo s'il te plaît mamimi parce que donc on a bondela ye na bondele pour baza na contact na Carine ngamu tuna convaincre ye ngamu tuna na mikoti na buzoba wana pardon mamimi tia Gaël libanda. C'est les Miriam Mokonzi na toute l'émission na bino. En toute l'émission na bino. La CPD. Vous avez un problème. Obika Carine asa lingi mikolo azaka ka gez. Ndinga bakyo ya mona page mission na CPD na ngo. Oika kandi osola na. Ayeba ni ka batini en face na vous na téléphone non sola très bien. Vous soyez ni pécan. Après kota sukotunika oshofa combien pour la monyo za taille S. Mabali nzambe. Mami mi boni na kidaki pana ye tufandika na sala somenga na shara mama mai na milito kiki na voiture ipa ya nani manager na Christian to vanzi après tu ya pipa nanga tu ça à 3h du temps tu
trouvé na sanatalité fatalité vetinexi qui n'a besoin de solarité puis la chambre est-ce que Carine na lingi yo mingi mais na précédé tikilanga temps pour nazozwa pression na telefone yo mo ibamba babapona inga no mitu na luto dinena Carine lobito boyani isuka na internet est-ce que yo za moi si normal te wa Carine no just pas ko ngana filmo luto panzane si entraîner mais yo bindenge ki des musiciens na journaliste taka mambulikana na ex no binga biti ba ex te lubana ex moko ya Mokonzi mona déjà ndina mbinga na za fiancé na copain na doti do jamais mambonga no lingi banda pona même respect na ina famille na ye pona respect na nga mokomoni osalinga problème ce qu'il faut na régler na likambo lo na salon place biso mibale même na miso batu jamais nengi kuna bingo biti kama mimi avanda na posa kana tala konde uloba non so on était que journaliste c'était Carine non so la moi si vous appelez moi si kitoko vous appelez star vous appelez mais ngabe ne singa bigezi ngako zumulo kwa basi na tina na ngoti mais jamais déporté jamais na vie mais à Pasi au moins on a Carine là na tombe na bigezi na besoin de $100 gezi en tout cas na ebinante mais kaya mukina zoka na ibandi nini na okuni sala lezi sepi na no tidon na yibindi ni takanga bandoso na linga mbaya ki na nga mbele misika dona misalo na ngakeli lwa pesi na lobi suizati na vanzi bongo na kufati donc voilà to soli après na soko na tuni ngasko na mutuna nga ndino bandu ibano ndo bitozo atao ibana na mutuna nga cheke na yaki pa nani na o boyo pona opoza la lezi ngocha ninga binga pona za lezi na cheke na yaki pa kopena nga petit ami na nga o kukidako chaka sibongo mami mi boni na kitaki pa na ye to fandika na sala somenga na shara mama mai na milito ki na voiture et pas ya nani manager na Christian to vanzi après to ya pipa nanga nanga tout ça à 3 heures du temps to va na sanatalité fatalité vetinexi qui n'a besoin de solarité puis la chambre est-ce que Carine na lingi yo mingi mais na précédé tikilanga temps pour nazozwa pression na telefone yo mo ibamba babapona inga no mitu na luto dinena Carine lobito boyani isuka na internet est-ce que yo za moi si normal te wa Carine no just pas ko ngana filmo luto panzane si entraîner mais yo bindenge ki des musiciens na journaliste taka mambulikana na ex no binga biti ba ex te lubana ex moko ya Mokonzi mona déjà ndina mbinga na za fiancé na copain na doti do jamais mambonga no lingi banda pona même respect na ina famille na ye pona respect na nga mokomoni osalinga problème ce qu'il faut na régler na likambo lo na salon place biso mibale même na miso batu jamais nengi kuna bingo biti kama mimi avanda na posa kana tala konde uloba non so on était que journaliste c'était Carine non so la moi si vous appelez moi si kitoko vous appelez star vous appelez mais ngabe ne singa bigezi ngako zumulo kwa basi na tina na ngoti mais jamais déporté jamais na vie mais à Pasi au moins on a Carine là na tombe na bigezi na besoin de $100 gezi en tout cas na ebinante mais kaya mukina zoka na ibandi nini na okuni sala lezi sepi na no tidon na yibindi ni takanga bandoso na linga mbaya ki na nga mbele misika dona misalo na ngakeli lwa pesi na lobi suizati na vanzi bongo na kufati donc voilà to soli après na soko na tuni ngasko na mutuna nga ndino bandu ibano ndo bitozo atao ibana na mutuna nga cheke na yaki pa nani na o boyo pona opoza la lezi ngocha ninga binga pona za lezi na cheke na yaki pa kopena nga petit ami na nga